Mbote bonjour na bilo batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui ezali bongo branche moko to tchalo l'océan du Congo la chaîne de libération epai oto akaba kongomani epai oto panzaka to sasaka epai oto belaka moto ya lemoloto ekita ezikisa misala nyonso ya bandoki ya yekolo Congo epai oto mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to salaka éveil patriotique epai oyo tolongolaka peuple congolais la bolema epai oto analysaka ensemble epai oto tiaka litolo na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tosalaka mosala ya Jean Baptiste epai oto akabongo basinzili kobetaka mbela koloba ete tango ezali mabe totelema mana na ngana kunyadola ngai na ekipe pola te n'États-Unis d'Amérique po ete tokata tina likambo la biso epai oto telema ferme fidèle kola bakuke pola kozala liseko ya République démocratique du Congo epai oto mokundolaka maloba ya nkoko la biso élaboré waloba la biso beche fouillé ne laisser ni place que la mer repasse ezui partout dans le monde ezui la montée religieuse ezui vraiment et comme la bino banso balandi ya chaîne na biso ya libération océan du Congo et comme la bino bisika binso ezwami bino participer à la carte république démocratique du Congo bandeko ngai soki penza to komo sungala te soki to komo landa makambo ya république démocratique du Congo la bokebite bandeko ngai ezali pasi tango oyo ezali tango ya lokuta te tango ezali tango ya bosolo tango esengeli yo nanga to fungola miso bandeko ngai tango ezali o s'abonner massivement na chaîne de la libération tango oyo ezali o liker l'émission o tala yango du début jusqu'à la fin o partager o tia ba commentaire ba suggestion to ba j'aime bon bunde tumana to encore une fois bravo félicitations à Binomoko parce que totali des émissions au eleki to moni pesa ba flèche ya vert et cela veut dire bozo consommer yango du début jusqu'à la fin to bunde tumba ya babone to bunde tumba ya ba vie to bunde tumba po ete to mata ndeko na ngai soki nzambe ya tchelo boko la kati ya bolingo ya ngai na yo na kolinga ka chaîne ya libération bandeko na ngai na yebi ete to ko libérer kolo abiso pamba te moto nyonso la kati ya République démocratique du Congo makila wana ya moto mosala oyo ya océan ya kola musaka yango malembe bandeko na ngai e ko futa pe loko Big Daniel Ngenda mwana mère de Bruno na Autriche maman na Julie na Suisse la Chabienne na Athènes vraiment qu'il a mépris c'est 49 boucles le connaît femme pekato bandeko na ngai partout au bozali vraiment le number one au sein de la presse congolaise jusqu'à Ama vraiment papa Michael et maman Célestine Flonsa vraiment Yanga Mokonzi en Angleterre na mboka les grands professeurs Achille Mave na molonga de Mireille Mave vraiment partout vous êtes bandeko langa bo s'abonner bino bo s'abonner te bandeko langa bo s'abonner massivement na chaîne de la libération bandeko langa lelo to kolobela likambo oyo ya charte ya ba impérialisme charte wana bandeko langai e lobby makamine na yebite soki la che yango awa bolanda yango soki ekopesa biso mwa kokoso na yebi yango po ete ezali makambo oyo ezali malamu ata komokete ndeko langai likambo ya charte wana tango bato balobelaka yango nga namona kango leko ya maseki kasi napesi matondo na bandeko oyo bakopela biso confiance nalobi matondo na bato to kobundela bango etumba po ete bakomona ete mama océan etumba na openze yali ya bosolo mpe bakokele komokundela biso babiloko oyo mpona nini totalisa yango na molongo mobimba bandeko langa lelo tokolobela likambo wana ya charte ya impérialisme oyo basala mpona biso mpe lelo ezali komikokisama ndeko la ngai na banzi video wana na kopanza yango na bandeko mosusu pe ndeko kozwa yango panza yango po ete kongomani alanda barticle na bango oyebi ete na ye komokundola ke Mobutu Sese Seko kokungbedo azabanga liboso ya Mandela aboya lobi mon pays n'est pas un pays de tiers-monde c'est un pays en voie de développement pona nini tikino lelo na charte la bango ko ka ba obenga biso pays du tiers-monde Mobutu akina nkanda ya likambo wala Mobutu Sese Seko kokungbedo azabanga oyo to lapida to boma ye santo ye ba cause bandeko langa bakongomani yango na liko senga na bino ete bobunda etumba ya chaîne de la libération peto denosaka bato ya mabe o bazolinga ko impiter biso ba responsabilité o bazolinga ko déstabiliser etumba o to sala po yo sala bango kaka bapesi bato misolo bapesi bato biloko pona ko déstabiliser chaîne oyo pona ko déstabiliser biso ya koloba ete tole misolo na bango kasi ndeko na ngai ezali pasi pe mawa batrataki nga muta muzitu
mozito afutaka mbongo, mozito apesaka mbongo, oza mosi ya mozito, ozolia mbongo mozito. Lelo bango moko basenzi maloba. Okomi kolia mbongo Félix, omoli place bazokende. Basenzi lelo maloba. Nayebi te soki bakobimisela nga mbongo na kolia siko ya Katumbi. Nayebi te soki bakobimisela nga siko nani oyo akufuta nga misolo. Ezali pas pe ma na République démocratique du Congo. Campagne de déstabilisation wana ekosimba ka chaîne oyote pe ekosimba bato bazali la kati ya chaîne oyote pamba te bato basimba mina nguya ya Nzambe tata ba meka ka Nzambe te yango ne moni échec na biso to ko tambola lolengo Nzambe akomema biso bande ko na ngai pasio to ko bika lelo mendele basala yango bozangi kimia o biso tozala ngo lelo Mendele baza cause et comment mina article là-bas. Nzala oyo boko mona to nango lelo. Opesa biso ba konti ya bolema. Ko bomo biso boko yoka to beleli makamba génocide ba kotika la konti maka yango te ezali na kati ya charte na bango. Ezali na kati ya charte na bango bandeko. Na koyebisa bino makambo ya solo bo s'abonner massivement na chaîne Oya Libération. Potango ekoki peuple congolais azwa bonsomi na ye. Tango ekoki Congo mani azwa bokonzi na ye peto nyoko mindele. Tango ekoki moto moindo ateleme akamba ekolo. Tango ekoki bonzambe ya malonga eloba makati na bato. Pe nzambe yango ezali epai na biso bayindo pe bayindo ya Congo Zaire. Biso nde tokofungola pole na bayiba filika banso po ete bango babika bomo ya libela na libela. Ndeko na ngai komita la pamba te s'abonner massivement na chaîne de la Libération ngonga ebelemi ngonga ngilele mama jawa salamu alaikum ba misima na ngai oyo tango ya moto nyoso akata tina na likambo na ye ola kala nkema ofa kombolo le la kabekolo na bekolo esano nzete otikela nkema. Yo s'abonner. Merci la mon amère de Bruno. Merci la Désiré Botuna, la maman Elisabeth Botuna, na Australie, na papa la G3. Bande konangai nazali koyebisa bino ete baloka biso wuta kala. Kasi Mobutu sesese kokokongwendo azabanga. Azalaka na kanza. Pe alingaka ete abimisa biso kati na boumbu oyo bachaki biso. Pamba te ya tangaki pe bamindele ayebaki ete makambo mabe mazali kosalama yango moni lisukulu na ye ya 1974 ebomisa Mobutu akufaki likolo ya lisukulu wana bandeko la ngai lelo ndenge na koyebisa bino boye na pinzo ile komona Mobutu sesese ko baboma euta 1974. Donc lisukulu ya Mobutu ezalaka fin mandat na ye kasi bakolia malembe bako déstabiliser ye ndenge bolobaka lokota ya falasi pamba te tango Mobutu aye kotimbela bango alobi na kosala opération 80. Mobutu alobi opération 80 esengeli Zaire na ngai esala makambo na yango moko pe Mobutu atelemi alobi Kadhafi biso banso tokosangana tokosala États-Unis d'Afrique biso banso tokozala na monnaie moko o ba Afrika bakolia pe kozala puissant biso banso tokozala monoko moko o ma projet kitoko pe congolais nyama lelo na banzi ba Libye bakolela kam Kadhafi lelo la bandi ba Libye ba bolole ba kolela po ete bana mibali wana pe bakonzi wana ba yebaki batemboli mendele na charte la bango impérialisme batangaki yango nenga la kotanga yango malembe pe to manyola yango na article yango moko pe epeso nkando se révolution kolinga mondele te mondele alinde konote
mondele ali moninga na yote ata ko bovai na bamboka bango yo moto mimona keloko ofandi ono ofanda kala malili ofinga kabiso babelole ndeko na ngai mondela ndeko note na kotindela yo otanga yango po yoka yango okomi mona pamba po ete mondela konyoko ndela moninga note ndoki ya kosakana te monguna na yo ya libela na libela soki toko kelaka na bamboka na bango yalika to vanda pe po bango bakoliaka biloko ya biso mena bo solo bali binemi na biso to ko bundala bango pe to sala face na bango pe to bomeke bango po bango ba ko boma omoni liwo to ko kufa lelo e uti para bango uto lelo te uto kala ba benga biso ba pays du tiers monde donc bazwa biso na valeur te donc monde la calculer biso la bi bato tiers monde oyo to ko pesa ka bango nde soki to lingi tokoki toselaka bango soki tolingi topesa bango mwa mpema moke donc biso tokomi nde kobikaka lobiko ya biso eza epa nzambe te mokeli te lobiko ya biso ezodépendre na baimpérialiste wana na charte la bango impérialisme o bango bakomela ngai na yo babelole o tokoyoka te tokomibundisa na biso na biso eyali nde bango bakoma yango donc bamesali banzambe likolo na biso biso totambola na lolengo bango bakokoma biso yango moni bakobomo ata togangi génocide ata bato babimi bakotikala koyoka yango te po ete eli na kati ya mibeko na bango pe bango na bango bakoki komotekama te ndenge ngai na yo totekamaka ndenge yo teka koseya ndenge yo koyina chaîne oyo okobundisa yango mpona bosono ndeko nanga soki oseya aza te monoko mosusu ekoloba nosembo yali te tala tina Mobutu abetaka mesa na Mendele alobi ete mboka nange ezali ya tiers monde te aboyaki insulte wana me lelo Félix andimi insulte ya tiers monde Félix azongisi biso na kati ya charte penzo Mobutu bande kosala mo eloloko ya kobimisa moto alobi Zaire na ngai esengeli esala nde liwa ya Mobutu depuis 1974 na discours na ya bitaka a défier Mindele sika Congo etikali fole mokambialité je ya bayi politiko euti nango te Mendele ndenge moni bayi politique au banso ya République démocratique du Congo moko te akotia moto a sauver Congo bango banso bali la kati ya lisano na bango la kati ya charte oyo bayi politique au banso ya République démocratique du Congo moto akobima libanda ya lisano oyo ezali te tala lisano ya bayi politique ndenge bapesa bango mission ya kosakala kala ngai na yo moto akobima na kati na nzela la bango kombo na ekufa ndetala tina Vital Kamerhe alobaki makambo Mindele bayebisi biso eyali makambo ya malamu te donc ekoki ko sauver Congo te donc bango bamonaka sekele moko balobi bino ba congolais boza ini boye boya to lakisa bino bombwa bino boya to lakisa bino force biso tozala ngo likona bino boya to lakisa bino nde bomoni lamuke kufi bato babomi yango Mindele indépendamment ya volonté ya ba politicien mais par rapport ya charte na bango bayebisi bango bozali na droit te ya kotombola mitu pe ya kobunda te lokuta ai nzakombaye koloe lokuta toko pasola charte wana pe biso tokozwa indépendance kaka soki bolingi moto alikola pema moto alite moto alikola pema moto alite kabulon kabasi kane konto moto akozala na pema ya moto alite moto akozala na pema moto alite boni Mendele basaka na biso boy bango bakomi nde mobeko likola biso bakomi nde mobeko likolo na ngai na yo bokabwani oyo toani yango bango nde bato baseme yango nzalo biso tokobika lelo mpona nini bayibaka biloko ya biso basaka nango bakreele biso Kagame eyali na mobeko ya bango likonzi charte wana
de ezala bango kuna ya mendele moto nyonso akoya akotosa mobeko la bango batika wana bao bakufa bao bakokitana balibe na processus wana balibe na kata mobeko wana yo congolais nyama Afrika nyama bango bakobika te pe Congo lokola yali na nkita Congo lokola ya ngonde Jérusalem Congo lokola ya ngonde yali na bato ya makasi bato la kanza tokosala bangonde safa donc oyo bakosala lelo ezala police ya biso ezala l'armée na biso ekotombola maboko te pona ko défendre Congo po ete bakanga bakola bombo lelo to ekokata livre na bombu kaka yona nga soko ndimi lelo to ko passo la charte wana ya impérialisme lelo ba impérialiste wana bakoyoka ngai na o molunge pe to kotombola mongongo pona ko bundele kolo ya biso kasi passe mozalini Félix Ndeli Kama botala bino moko kasi. À Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont une fois de plus échangé ce samedi 26 juin 2021. Les deux chefs d'État ont signé 3 accords. Le premier est sur la promotion et la protection des investissements. Le deuxième concerne une convention pour éviter l'évasion fiscale. Et le troisième est un protocole d'accord sur l'exploitation de l'or entre la société congolaise Sakima et une société rwandaise de droit privé. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques entre nos deux pays. Nous avons signé un certain nombre d'accords. Je crois que ce n'est que le début. Il y a de nombreux domaines sur lesquels nous allons venir, dans lesquels nous pouvons coopérer pour construire une relation solide, mais aussi des bases de coopération entre nos deux pays. À cette occasion, la République démocratique du Congo a adhéré à la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Est, une adhésion qui suscite des réactions à Goma. Nous voudrions que notre pays prenne des dispositions pour que nous ayons aussi à offrir ou nous puissions entrer dans cette communauté et ne pas y sortir perdants. Voilà ce que nous pensons, puisque la crainte de la plupart de la population, c'est de dire nous allons dans East Africa Community, les autres ont... Mangongi alingi koyoka te. Ke ayebe lokote azalaki moponami ya nzambe te azalaki nde moto ayaki na nzela na ye po ete bakongole bakufa kasi na ngonga oto komi esengeli ye alongwa na bopemi na kimia avande sika moko pe apesa nzela na bakongomani babunda po ete likambo oyo ye akuti yango kokuta na mesa kasi ayebaki yango te atanga pe yango te amono yango te kasi sika lokola koyi mokonzi na botamboli oyo atamboli na bamikili banso oyo alingaki asala yango tourisme pe abandi koyoka ndambo sengela démissionner alobite na kozama to Mangongi po ete na vanda lesekala oke ko vanda na kiti wana ali komisombela kaka liwala mbongo pamba te bayi bamelika bayini pona nini akei ko pombola biloko bya bango tango satana ye na trône na ye po ete arégner la kati ya bato nzambe lokola si alakisa kike trône oyo ye eza ya diable cela veut dire nzambe pe ali na projet ya ko détruire trône wana yango bomoni maso bango bakosala ekoki kosimba te parce que Dieu avait révélé que voilà la reine de Satan, le règne de Satan. Satan est déjà là, il va régner, mais moi Dieu, sachez que le diable a seulement peu de temps. Reine Oyo Félix a commencé à le laisser à peu de temps. Oh, population congolaise, tout peuple Congo, ça pour se sauver. Longwa pema parce que etumba oyo yo kuti yango oza kolo nango te bato bakufi bayike la biso bayindo ezali ngonga ya lisekwa ezali ngonga ya bofuluki ezali ngonga ya kozonga yango moni ata na tango mususu maloba ya le messager Alain Jérôme Muyumba alobi na yeyi na retour le temps messianique bofuluki ya Congo pe libération à Congo parce que l'heure est venue tango ekoki na betela bilombela uta kalakala kasi sengeli tozwa lisekwa ya République démocratique du Congo alors ngai na sengeli tozwa na lisu
pa lisu oyo ekomona mokili na lolenge ya mokili kasi lisu ekomona mokili na lolenge ya nzambe emona ete ngonge koki foto pasola charte oyo ekanga biso na boumbu pe lelo tokokata charte yango tokopasola yango na biteni na article la yango moko pe biso na bilo tosali cérémonie ya bupwa topelisi moto nzambi to abangi pe tobimi tobandi kokende kobunde tumba na etape moko po ete likambo esila tozwa mokasi tokokata yango na molimo po ete bango basala yango na molimo pe tokotelema na nzoto tokosimba bibundeli banso lokola mozelo ka Désiré Kabila po ete tosauve ce komboka na biso makambo babale nde kobikisa Congo nde kobikisa yo na ngai tala bolema baba ba congolais pona komo batela miele te po ba kolia pe moke kasi yoka maloba oyo bango ba kozongosela bandeko na bango kabo ya lompesa. Cette fois-ci, si quelqu'un ose s'amuser de cette manière, tous les combattants de l'UDPS ces jours-là vont porter les armes pour défendre. Bolandi la bokebi wala mona mboka kabuya ko sengeli bakanga ete bolandi su fils mukoko nenga martela kango sengeli bakanga bango te bolandi bilo moko teni wana di progrès nazo kondela bilo po ete boye ba charte impérialisme et ko peser bondoki ya mindele et ko peser pona nini Congo mani ali moto la bilulela ali like kasi la lolenge ya mabe lika kopiaki pe akomi na buku ya bomoye évangile selon Luc mais Luc azalaka évangéliste te Luc azalaka parmi les 12 disciples te Luc atambola na Yesu te mais fait kaka ya kolinga liloba ya nzambe fait kaka polika ki monganga ki docteur fait kaka ya kolinga ka ya kende ko bikisa ka banzoto abiso ebele abikisi mais fait kaka est-ce que Luc bande ko bikisa nzoto abiso ki monganga ah la parole de Dieu est bon. Kasi monganga like alobi ngai lokola na ali monganga ya kobikisa esengeli na yeba lolenge kani na kosoigner ba malade tala lika komi évangile selon Luc mais il n'était pas disciple de Jésus yo peso ko lingoza la moto kopiaka kopia lokola Luc kopia lokola nyamate tokei komiti ka bonkoko bwa biso to bengi yango bondoki to koti la bokoko bwa mindele to bengi yango nde pole oh lelo bato bali bongo pe ya bayike to tiki bonkoko bwa biso to lobi bondoki tokei na bonkoko bwa bato mosusu to lobi yango bonzambe tende kola ngai to zonga yango moli mobutu atala kila tango moko lobi retour à l'authenticité tozonga nanu lolenge tozalaki totala nanu lolenge ya malamu ezali nini lolenge ya lelo ya course à 21e siècle ya ba Android ya ba iPhone ya ba TikTok ya ba okiliko tozonga lolenge oyo biso tozalaki kala na mafuta mbila ekobalisa loposo toye na Carolite epesi biso batampo mafuta biso ya mbila otie mwa citron okobima loposo nyaku nyaku na mwa ngola okotambola bana bayebiso bapakola bango ngola te soko ngo simba mona bote melo pakola non ba pratique la bino wana elle ba pratique mabe tika biso to so ba mafuta bana biso emendele ya solo na ba poudre mais tant mona ko sala mpote ayeko benga yo mobangi mama mwana nga bimba mbuma oya ngola abimba mbuma basaka ndeni okay soko soka lumba obena mafuta mbila opakoli mwana biki pa ke monga ngamelaki si yango te biso to ebi biloko basenzi lelo biloko wana bonkoko komi bondoki et comme biloko ba indigène na lokota le français te wana comme archaïque yo bengi ya yo archaïque siko ya nani yo luli vodou aigle wana ya nani ya nzambe to aigle wana ya ndeke elle biloko mbala okei wapi soko lati nkonga la loboko bayebiso ye tala wana ndoki nkonga ebikisaka rhumatisme mais lelo soko tien nkonga la loboko babe ekebaka ya za sisfer ali soko lati ronda lokolo babe ese ba fière la biso sala kati bampaka biso basala ba fière wala te ya batatu ya ba piercing bonkoko biso basala ngote basala
eloko asikala c'est la moyalité et alibe yondo boyi oyayo okay kokaba okay mondela yebi ke richesse ezali la kati ya République démocratique du Congo, richesse ezali la kati ya Congo Zaïre et sengeli to exterminer race Congo to ko exterminer yango ndenge ni sengeli division ezala kati na bango yango moni Mobutu abundaki na 44 multipartisme. Alors tata moko mama moko école moko donc il savait mayele ya mindele bolimbisi oseya bino palingaka tanga koloba ba vibre kasi Mobutu ayebaki ete esengeli na boma 44 multipartisme parce que bato bayike boye bakobenga lelo ekobesa biso mobulu na mboka esengeli toza na parti moko parce que soki toza na parti moko c'est l'amour. Mais 44 multipartisme c'est la division. Le parti politique est comme bon. Tokolingana ndeni. Semer désordre, division. Yango moni esengeli tozo ngaka bomoko. Yango moto mendele batimbele la moke botami. Vuluzi kimbango apparaître réapparaître. Cela veut dire Congo est kobika complètement ya maloba. To tcheto la ba. Eza la charte là ba. Boka bola bango. Ba infiltrer faux bazar. Donc à bola bango. Des séparations écoute. Mais ngala ina yebisoli. Tant ekoki ya libération ya République démocratique du Congo. Tellement to découvrir biloko. Combat la biso ebandika bandale. Combat la biso ezani. Ya yo banda ko zongela. Bon koko na yo. Oyebi pourquoi bapekisaka yo oliaka moto ya mbisite. Oyebi pourquoi bapekisaka olia nkoba te mwasi ya mongala. Oyebi poani bapekisaka yo olia boa yote ya solo ya libiloko kitoko. Oyo mibali bapekisaka biso metile ya lipo biloko biso comme si le basi lokoso. Tango ale biloko wana lotela moyen servi mobali biloko malamu et ale tazu moyimi. Kutimi ya kala bon koke bane côté ya mwasi faza la kaka soumise. Moi si foye ba ke yambonga ina li ana tonda mobala li atonda po ete papa soka lali nda kumombelali. Esengeli na biso na tous les 450 ethnies tozonge la force ancestrale. Tozonga na authenticité na biso. Totika ko copier mindele e bebisi biso. Tozonga parce que tozalaki na nzambe pe tozalaka na nzambe nzakomba pamba ali nzambe vidi mukulu babenga kuna na bakongo nzamba mpungu tulendo Mungu wangu lelo oyo tellement tolingi nyonso lobaka lokota eli français au monyango loko eli mayele au moins lingala loko biso to bakalingala beto ali babelole tende kula ngai mboka na yo ezala bosenga la yo oyeba ke ozali moto moindo oyeba ke ozali congolais esengeli obundela mboka na olelo bima na charte impérialiste bima na kata bokangami o mindele bakangi yo bima na kotali soki soko tche yombo suki ezali ya mokoinda ndo kozala kaka jeune te tango ali la kata bonzambe mafuta wana okonunaka te ponzamba nunate azali de génération à génération bakala diamba nzamba change te nzamba ali bobelo lenge moko moto ali kosela nzambe la solo okokoma mobange te okozanga te okozana na force okozala kute na bato boyebisi bango na l'arte be bato la ba okamo moto akosa c'est mutazanga la rabarabo de bato baloba la biso donc tout à tout moment bato ba mono ko zo changer moto mono ko na tongo le lenge ça mono na midi abone boyoko apesi okombo bososo nzambe komona enju local mafuta ya ro ya sasa ro ya mupia ro ebebisaka te nyuma wa nzambe kewa baje pabuloba nyuma cheya mudimunda mwetu kena use elela bantwe kanuni ngalaje nyuma mwempe wa nzambe
tika koboma molimo mosantu ya Nzambe ezali koya koyebisa makambo ya solo congolais oali na buumbu quoi que to ali ko vivre. Félix azali esclave ya mindele, Félix azali moumbu ya bato oyo batie kati lesika wana akobikisaka Congo ata mokolo moko te. Ata tolobi lelo to pesa Félix chance to pesa deuxième mandat congolais akolela. Ata lelo tolobi to pesa Félix quatrième mandat congolais akolela. Ata lelo tolongoli Félix toche Martin Fayulu Madidi congolais akolela. Ata lelo to boy tolongoli Martin Fayulu Madidi toche Muzitu congolais akolela. Ata lelo toche Ale Bolojwa congolais akolela. Ata boche Oseya congolais akolela. Pourquoi congolais akolela? Parce que tozali na kati ya charte ya ba impérialisme. Tozali na kati ya beaucoup na bango il faut tobima. Yango Nzambalo bakina ebisabino vous avez assez dire sur cette montagne. Maintenant tournez vers le nord. To oumeli la carte ya charte d'impérialisme. Oyo bakanganga na bakoba bakomela biso lokola livre de vie. Tango nyoso basa ko approcher vers ba congolais batangi. To komi na 40e article. 12e article et sengini to pratiquer minduki to lokela bango ba adversaire to exterminer race Congo boki kaka boum boum makambo ezo sala mela biso lelo créé par charte la bango bazo tanga article moko la moko tango congolais oza kolala siko etumbana ngai na ezali nini Félix azala motema malamu lokola yoki likambo ya charte oyo yepa yebi yango ayebi ke ba osala ka article moko aboma nanu ba accord nyoso akende ko sala ba Kagame n'est pas notre frère, Kagame n'est pas aussi notre ennemi. Mais pour le moment to koki ko négocier na bango te si on fait pas la guerre. Guerre auto ça les a bénéficié bona Félix na famille naie na batoyi de parti politique là-bas. Les gens de l'IDPS, vous aussi vous êtes les esclaves quoi que vous vivez. Par rapport à la charte, il y a l'impérialisme oh ba koma pona ngai na yo. Yo ko bikate okozaka mu kwantombolo mais ça pas te tobuka. Mu kwantombolo to kosimba mandoki et yo ko muka malongeza te. Or to kokito inanate. Muluba mukongo muswahili main dans la main poto bima na kata bondoki o mindele basaeli biso. Alors mindele ba yeko panza biso. Lelo aussi to comme en décembre, il y aura catastrophe par rapport à ma politicien. Pourquoi tu as mindele ba koti trouble? Les cambo ya Salomon Escadela. Qu'est-ce que Salomon a fait pour ba mener na demi-yap? Salomon Saini. Asa kozonga na ba kange directement na demi-yap. Est-ce que Salomon loi ni wana muta sambité Salomon pe aza soldat mbala moko la demi-yap. Ba avocat na ba ke batala ye ba boy. Mais atabino moko. C'est là que je conduis en boca. C'est interdiction. Cela veut dire violation. Parce que ce qu'on gagne moutou. Et c'est que les avocats n'ont pas été bobo les avocats n'ont pas été. C'est quoi l'accident? Vous avez violé la loi. C'est quoi biloko la balade basé les bisons, ba mindele. C'est quoi ba nyeba mema biso na kacha jeu ya ba politicien. Tellement bayebi ke ba congolais ba doraka ba politicien la bango. Ba congolais baza konti ba politicien la bango ke kondima ba résistant o bazo la bango bosolo kwa bosia de la presse bazo bonisa tongo midi pourquoi? Ba koyo kabiso te. Siko j'ai ba politique ko banani. Lokola bazo linga ke mapona mieza na ngote. Lokola na lobilanga. Yeso bona mutaye de pesa ke bonisa mutaye de pesa. Lokola marche au botalo utaye ko salam. Ce sont des alliés ba de pesa, ba di progrès ba mo ba lekani, mais ba sali marche contre ba mo. Baki la scène, baso seng élection zala. Bozo mona ndenge ni monkeri zo sala. C'est quoi eza bangote? Eza nango bangote bandeko la ngai. Moi j'ai compris que Nzamba lobaki mon peuple périt faute de connaissances. Tellement toye baki te. Ndomoni hermo tozo baki ba IDPS bino ba osakana biso bino ba kansi ba obunda. Te les gens de l'IDPS nangai tozande na kacha boumbu ya charte. C'est quoi le cas de la carte à charte division entre les batailles de peste koyo kalate. Or les batailles de peste ont souffert le kolanga, Félix pas ont souffrir. Malgré tout bango bazo quand que Félix la carte à continuer à vivre bien, malgré il est venu le kola Judas pour le la biso mabe, mais yé moko na côté la bango azamo umbu la carte à charte puis bazo beta ka film mutongo me dipo. Donc na Félix est président de la République démocratique du Congo souffre. Kolanda malien oh. Qu'est-ce qu'il a dit? Exactement qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le président, comment Kagame. Vous l'avez non, c'est pas Kagame. Tshisekedi, lui, il est à Kinshasa, il fait toujours les anniversaires. On voit des gens qui dansent, des gens sont en train de mourir à l'est. Bon, ça ne semble pas trop les émouvoir. Si le président propriétaire du pays lui-même n'est pas ému,
je ne sais pas pourquoi les autres présidents se mouvraient de ce qui se passe dans l'Est du Congo. Sinon, merci les grands professeurs Achille Mave na Molonga Mireille Mave na mboka yanga mokonzi na Angleterre a équipé pour la terre. Ma maman missionnaire na plus trondé Anita Babe il faut kuyo moto. Ma maman est moto mojali moto mozima mité. Papa Alfred, la maman Clarisse, la patrouille la mort nous vaincrons. Papa Michael, maman Célestine, le number one jusqu'à M. To télé ma bande ko nga Big Daniel Ngenda. To sangisa mbongo na lombango to kata alliance oya satanique. To télé ma na lombango biso baso ba maman missionnaire. To télé me biso baso pour attaque changer mon konzi bande ko nga. Charte zali. C'est la sorcellerie. To zakati na molek. Mais mon continent a servir peuple. Il va servir seulement ces blancs là. Donc ceux qui mon continent a une alliance là ba mindelete. Ceux qui mon continent a yo qualité na batu oyo ba sala bloc oyo mon continent la Congo ko vivre. Alors c'est aujourd'hui ndenge na otikola sabino. Regardez maintenant cette mon cœur. Mali à Lobine. Mais on ne peut pas. Dans une vidéo on a mélangé na Félix Ngazobi dans la fête. Est-ce que danser la fête c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais tellement ba sali Félix bon ba sali Congo bon. Yango boni nzamba le la galobi non tout que la Martin Fayulu m'a dit parce qu'il est 4 l'accomplissement lui peut-être na kata lumière on nzamba na ko chaka tinaye na place on a ko ça l'accomplissement fera quelque chose mais le ko yo yo da sakonza bwalo tala liziba makila Félix alinga zong sambongo be moye simbeza te accord à 2021 kangi na Kagame ba accord à 2019 et kangi pourquoi ce n'est pas Félix Félix en tant que Congolais a quoi trahir nationalité. Félix attaque moi la papa Etienne Tshisekedi. Ne tumbanyo so Félix abunda na poto, il était combattant. Ayebi souffrance à Congo, à cause de la montée ma BOT. Ni est comme si Félix Mabé, ni est comme ça qui est donc, c'est la jalousie. Jalousie on a elle où tu vois na kacha charte. Le Congolais ko lingande connaît Congolais. Congolais ko lingande connaît Congolais. Ata boza la memeki la papa. Au moins quand le Congolais faut trahir ndeko nao. A se confier na yo, aye oyambi bien, mais na sima nango trahison. Eza yote oza na katia charte. Peu importe ozo sambela, tellement ozo sambela nzambe na bango. Ozo kota na nzambe na profondeur te. Yo zo mona neti bango nde baza ba spécialiste. Ndenge ndeko nga uté ko lobake, ba Baptiste on appelle bazala ka ba influent. Tango croire ka na bango, yeba ko sali mo la katia charte. Alors c'est aujourd'hui ngana auto so décision. C'est aujourd'hui bande quoi deux personnes pour qu'on décision. Du progrès dans la force. C'est une puissance satanique ou un côté animé par charte pour être bobi makalaba machete beaucoup mon quoi beneme baninga la bino poto côté ça tribalisme la kati mboka la biso. Alors à dater d'aujourd'hui tribalisme qu'on se sikate. Pouvoir il y a Félix César Baloubate, pouvoir il y a Félix Salami la charte, il y a impérialiste. Pouvoir il y a Félix César laisse Balouba nyo sauter. Pouvoir il y a Félix yé pour étouffer na muluba na mu Congo na mu Swahili pour abimisa ta mututé. Pouvoir il y a Félix yé pour être divisé ensemble o ya lamuka o ya telemaki o ezaki force. Unité c'est notre force, unité c'est notre salut, unité c'est notre vie. Otolinga ki to bunde tumba ya makasi. Nde satala tala ki était unité ya bana we sengeli na sala la bango. Makambo ya mabe pour ba Congolais ba ko telema. Mes frères et sœurs congolais, nos compatriotes, ce n'est plus le temps ya ko luka luka. Ce n'est plus le temps ya tous la ba adversaire na biso. C'est nos ennemis, c'est le blanc. Oba sale la biso déjà programme badakala. Oba yela ki biso idolâtrie. Oba yeli biso lo lenge évangile ya lokuta. Oba yeli biso makambo ya lokuta. Kasingai na lobaki tango nzamba ko pesa ouverture to kotangi sabino li loba nzambe. La parole de Dieu c'est la parole spirituelle. Le peuple Congo beaucoup délivrer monde parce que nous avons un Dieu et le vrai Dieu. Nzambo ami monisaka, nzambo salaka, nzambo kangolaka, nzambo salaka makambo ya minene, nzambo akosate, nzambo azaya solo. Yango bo s'abonner massivement la chaîne de la Libération. Tango ekoki to bunda. Deko nanga oyoki émission, partager yango, s'abonner, bunda etumba, pour être to kata charte wana, pe bientôt to kata yango. Moi surtout quand la victoire est baratée. Charte le ko to découvrir yango, to ko boma yango spirituellement. Et na tango wana, biso na bino to ko telema, pour être to simba bibondele nyoso. Tous les 450 ethnies na sous-ethnies to ko telema, nde to ko silisa le kambo oyo. To le la le sous-souté, o ba mindele botele biso génocide ba oseka biso. Moto abomi o ke senge seko. Moto abomi o ke senge seko ki la mena.
la chamienne ba maman missionnaire moto abomako kesenge seko bino lokola bokei kuna bozwa chance bozwa maele na bango boye babango bosangisa misolo to bunde to moto moko akoyoki la congolais te so le congolais télémité Félix ateki Yesu mochi ya nechoyo mais ngai na yo otoyoki lelo to téléma to bunde to merci la kabouya l'homme puissant des choses pour l'équipe qui gagne. Merci la gloire ngoma mais s'appelle électrique et papier directeur recherche stratégique sango mokonzi parabe monsieur babiso ba pour maintenant ngola no bondia botard de bono et ailleurs monsieur ko komela bino maman dangola la mokite na Florence ya matondo bino to bondela mboka ingeta li pasalanga innocent ante live la patrouille la mort nous vaincrons la peur doit quitter nos esprits Nazalina SMO poète libération ya Congo eko espérons que congolais ne sako bimala bombo mendele Congolais n'y a pas de charte et on peut comprendre que pourquoi tout le monde a raté. Kaka soko zui décision la simarota l'émission on le dit kobanda lelo ngai na kata charte o na alite na komunde la Congo na kosela bonko kolanga na kolia limbondo na tumbi poso makemba na lambi yango bicarbonate ya solo de kolanga. Nazala pour ça koloba mes santé zo permettre te to koloba la bino pe to koloba pe to sali balongi la patrie ou la mort nous vaincrons Congo nous appartient et notre beau pays nous allons récupérer en gros et